Ouais, idéologie que tu as fort, mais on a rolobaté, idéologie on a coûté en pas vie en aïe. Misatu, na coûté en pas papa Wemba, na coûté en pas grand-père, na coûté en pas Evala mal en cause quoi. Congo lozon sur Atari Wambi. Les venandes comme ta baby sanga quoi. Donc ngama mabilamba ezate netio, bamsu bayara na ba 18h. Ngapena na botama na na ibana na imwana mke donc. Les gens qui pamper c'est la guité mais n'engagez pour qu'à biso to botama période où ezaki mère faut battre le mataba mataba sko batie bala tsarayo ermu bazo pakola ba mafuta mbila donc nga pena so batie nga pena mataba na mafuta mbila fona pleurer pena na ndenga osakana te. Il faut expliquer petite sœur que moi na ntiki na bino biso ta donc ya makambo ya biso ba yuma pe ba ya to ndima bango ka mais papa Griffo bisara bango tondima bango na cafouillage. Ah makambo ba kotia on na cafouillage. Voilà, merci. Nga nazama nga donc na makambo to tuna nga wana donc muto ay ma forme ay biga eza ba yoyo quoi. Bon. Bonjour, bonsoir tout le monde, très cher internet, c'est votre animatrice Béni Tampou d'autres mains du BM, la perle rare, la mignonne de la presse congolaise. Moi, on a passé partout dans le monde, les étoiles de JKTV News. Quand on a le bino bo s'abonner massivement. Nous sommes pour ça na JKTV News bozongo. Merci à ma maman chérie, maman Jika. Maman Jika, maman ya bana beli, maman moko bien maman azala kana bana na bien sola vraiment na bana koleka. Toza awa toza na donc bino mode ya bomona donc y a pas à dire. Donc minga lo bakutu ezati, toza na moko golf, les artistes, musiciens, sapeurs. Tout le monde, les grands caméramans, bindela biso no penati na makolo wana, tanto loba awa, no ba bien lamba a rezo loba. Bonjour. Bonjour maman nangaye. Donc voilà, bah comment on peut zébele combo ya kimika siko maman BM. Maman BM, oui, BM. OK, perle. Voilà, merci la perle. Ouais. Voilà donc azananga bien boye kutanga bon nangina bana nanga rep. Ngati batumsu ba pema na répéter nanga ya moi 2-3 personnes voilà. On a pas du trop quoi. Ma question c'est la réponse. Merci beaucoup, merci à étoile à JKTV News. Tout commis sur le terrain sika il y a répétition. Donc bon mon manqué ba mission bazali tout yeba programme na yo ezandenge nini maram nous andenge parce que tout monde to yebi ki oza musicien tout monde soupe côté lamba ozali. Donc idéologie ne lamba pour supporter lamba na nzoto bulambi vandi yuta wapi. Ouais, idéologie que tu as fort mais ngana kolobate idéologie on a kutango pa ba vie na ngai. Misatu na kutango pa papa Wemba na kutango pa grand-père na kutango pa Evala mal en cause quoi. Congo lozon sur Atari Wambi. Les venandes comme ta baby sanga quoi. Donc ngama mabilamba ezate netio bamsu bayara na ba 18h. Ngapena na botama na ibana na imwana mke donc les gens qui pamper c'est la guité mais n'engagez pour qu'à biso to botama période où ezaki mère faut battre le mataba mataba sko batie bala tsarayo ermu bazo pakola ba mafuta mbila donc ngapena so batie ngapena mataba na mafuta mbila fona pleurer pena na ndenga osakana te donc faut pena baluka ka pamper to couche vrai bani donc voilà donc ngamo kutu na ebi kutu période na bandate donc na talaka bobumba mona kana linga bilamba le père na somme tazo bisanga mais yo bana au monde pesanga passe. So bala tiolo mabe donc biso pena bano bala ki pena na sapato à dire que caleçon 007 bato bakula en série na période na ba bien ya pembeko o ba mo benga ba décaler les lois et donc mon pena donc ba masa na tout ba yaka ba jaloux do mamba e bana kala quoi tika we pardon moi makamba on a ça bine sala nga ba ziki sala nga ba ye yango tant na ka ngisa nga babi abi abanda donc ye aibi ane abanda ti aibi pete so abanda ngondeni donc alala rabo ala muka ilambe koti na nzoto to mona ba msupe o mona boya abanda ki alande to msala nde mutu mo na mona pire vie na ngana na quartier la trois linga trop forme c'est que ngapi na banda na kulanda landa mais abiki aya no muyi muko après ko lobaki na lobiki na landa vie na nga beaucoup na landa na grand-père et puis na landa na Evala mala cause Atari Wambi Kisimbi voilà mais ngamo na talaka na se retrouver déjà donc
donc nga kola ndengona kwa do golf di Kando longa fete elamba nde voilà mais obi lo mo aki ozalo kwa ba misusu oteke bayaki bayena forme na 18h bongo ye bango te bazé beleti banani wana to sa père babime belé to koyeba pe bango te ba o bazwa bambongo na bango tamba komi na mbongo ebele ba mo la tabila te la ba mo la tala ta trop donc mutu pena beta forme ba yeba kete pona mama mbongo mutu beta forme ba yeba ye donc ozomona ka bo mutu ngone eloko te mais mutu azaka propre mbatia bien bani so moni mutu komi na mbongo ebele ko mo beta forme ezaka pona lara po ba konku costa ba cardozo mamba ba gina mbongo ebele ba na beta ba beta pe forme. Mais après la kinya peut ebi ba te belé ba za ba forme ba papa griffe bazali papa griffe bon papa griffe faza bon pas azapé mission quoi papa griffe a beta forme bien na lobela mamba forme alobela mamba forme donc so ke lobani na kina golf di Kando abi obeta forme maintenant tout na est-ce que yebi o comment so papa griffe abani mamba oboya au moins na obete ba armée Papa Griffo Hollande biso abi so boyi abito ba forme. Ouais, Boulangandu mukua moko. Wana golf di Kando longa fait faut expliquer petite sœur que moi na ntiki na bino biso ta donc ya makambo ya biso ba yuma pe ba ya tondima bango ka mais Papa Griffo bisara bango tondima bango na cafouillage. Makambo ba koti on a cafouillage. Voilà, merci. Ce que ça là pe moi bien tu vas Hollande ba comprendre te ba monika ni Kando beti ba forme mon photo yeba pe iloko likoleza nini iloko to benga on a kombo nango nga nazama nga donc na makambo to tuna nga wana donc muto ayi mama forme ebika oza ba yoyo quoi donc ba yoyo donc ezapela ba tumsu ba ebite tom sunde wana ba vandi kuna na kwa ebi matali bango nazaka na collection moko ya dia mamoto na kati na pilover ya Kenzo donc na segutu donc ozo comprendre donc cameraman benda ngona donc mimi nga na linga mambo ya musique donc net na moni kutu polisara etalanga voilà merci to sana boulot na biso moko na ye na studio tozo ke pa ingénieur Lufombo po nazo sa featuring moko te na osala nga na Lita Bembo donc nga na vie Lita Bembo bat boka moi meza ya sila question réponse donc on est arrangé par Polistar donc yango utalanga kala pété bozo une émission avec ngata 2 3 4 nze mobongo on improviser pe voilà programme orchestre est-ce qu'on a musique orchestre et konya na mamba forme monda siko ka lingo kata vraiment te yo bi olinga mingi musique to moni de mamba forme na lobi mingi olinga trop musique po ma forme sosolo bango trop bat bakoma jaloux Tikabu. Oh mon osel no lokote bat bako mo lingo souté. Oh ya za fier mais. Ba ta za fier, ba ta biloko la ta perdre. Moni ba jara mamba forme. Toi 2 personnes, 2 personnages. Moni tinga na beta forme na lobelela. Mais ba tora ba boza beta forme ma lobelela te. Mais so lingo ya neto me ko bunga biso mo ba petit neto ya to fini to lieyo. On comprend? Biso to lobelela ka to ndima pe ba masa msu ba ya me ba ya na 18h. Aucune question. natuna kiyo ba oba yana 18 wana obo otanga bakombo na bango otanga yo tuna ngate bolo tuna itana bakombo te mais boyebi bango lo batenga yebi bango te boyebi bango bakombo ngai na yebi bango te omo ba oba yana 18 wana ngana yebi bango te ingénieur mardo je pas yebi bango te na sûreté oboye na 18h na classe na biso mamba forme to yambi bino na kombo na la sape voilà to sito yamba bango poto koma ntiki moko mais na mituna bango ba yebi ke violence prima be Tenza lo ko yozu diplôme d'état na 99 oh kuna yazu ngana ye na zu diplôme d'état tom suna 2000 toi classe marote te mambo yo ko beta pe forme quand tu vas dozo kumiso nzoka bat ba oseka na bango talaka na ajo beta pena boyne na sa boye ozo comprendre père moko pe on comprend mais toujours le mandule donc voilà tout le mandule so lingi peto zaka hotelema donc golf di Kando yewana voilà merci donc ngai na kufa na ngaka na makambo yo donc kufa na kana elamba donc oyo kitena be lamba nde bango bazwa na bango ba immeuble ba makambo tu ba kara danger ngaka forme pona ebike immeuble ba kotsa na cercueil car danger bakota on en sergete mais lamba ata yoyo moko fona ke nango nakene nango tina sukate na mona pe batum betanga ta maboko vraiment na mona pe batum su babima
elongi ya kala elongi ya nini nyonso tu eza badérivé kaka ya elongi ya feti. Donc merci na bilongi nyonso tu bobima elongi ya matanga elongi ya kala vraiment nakumisaka bino mpo eza kaka na nsima kutu petit moko so abima ya théâtre kanto elongi ya feti. Donc nalela ye mabe encore aza boga po biso tokoma bancien bogarde siko. Donc kanto merci pena mpo eza kaka voilà mosusu mpe abima na mikili bijou kiyika elongi ya feti. Voilà donc félicitations quoi na bango tout quoi. Donc nde babima ezaka linia golf di kanelo obi ba msusu ba yana 18h wana eza pe na bana msusu wana olobi na ba yana 18h wana baboya pe ba bana te batata mbimba yo so bana batata mbimba na bana pe bazali net côté na bongo sona bien bongo so mwana muke aye na mamba forme yo faut sepelati kwa mwana muke yazola na nini ko tanga ye bongo landa bino ba vie batata mbimba za pe na bokese babeta pe muziki na batata wana bakoti tenga no tanga ko mona bango te so ele bienvenue kati to yambi bango kaka na mamba forme me ba yebi wana yaya na makambo oyo akoleka nenga na bilamba na lobi teke na leki bango mais dimo na mutu na yebike makambo eza makambo ya golf dikano po ba golf dikano nde mutu baki ba petsa ba vieux beaucoup ba petsa bevala ba petsa ba grand-père. Voilà tout ça na biso elo na monyo mabe question te falo tangaka olobi est-ce que kinga na beta forme o mona nga so na bando boya o ba beta forme na loba bango ba beta forme o pe ba beta forme te na loba bango ba beta forme te. Voilà. Tu connais des papa griffobi des papa griffaza. Nabi papa griffa beta forme. Tu écoutes le blanc ma forme. Bon on a boyé. Tanga ba oyo yebi. Au mona ke na banondima. O bandondima. Bon toki moi copé tout ça to utaki osa na émission dernièrement awa. Madesu abana. Webi epi. En tout cas na kombo nzambe. Ah monsieur. Ça saper. Asoka za saper en tout cas za saper. Ngana ngani tozo tanga ba musicien. En tout cas madesu abana koto zali. Voilà, non, c'est le fond on a découvert. Tant le bien ça perd, donc biso ça perd to boya raté. Mais yo le belanga na cadre ba musicien. Donc wana baza ba lire ba ta campo bazé belé, ba sisimanto, ba na donc eza be kiria ba mal à l'aise, ba léopard, ba nouvelle vision, ba guerre sans fin, ba guerre de Santa bango tout, ba école na biso. Pona mama forme oyo. ezalaka te konga na l'équipe po petit mukia ko lamuka na esprit mabe oye omoni pena tebino tomber mais ngala zolo bela siko ba nduliste ba chanteur compositeur oyo bazana ligne ya Papa Wemba oyo bazana ligne ya Evala Malankoze Kester ngala bana olobela mi ta émission zo kende to mona na oyemba te bani ngali ngako tuna ka oh est-ce que oya beta la forme na biso beta to kende bosko to komi da pene ya oyemba photo yo ka pete photo si ça se comme ma forme bana tuna bana na lo bana oya yebi na été lo barasi tenga boy polémique yo monde mtuloko lobi ke batu wana o wana ba ina 18h wana biso tana posa to yeba batu ba ina 18h te ata batu msu ba ina 18h to yambi bango kaka to sepeli pona makambo yo to komi pe belé papa yamba kenda mais idéologie avait beaucoup na kesere koko ya te tout ça na batu lobela makambo di yoka te tata zolo ba le grand sapeur yoka été mais tata beta forme yoka des c'était chanter de chanceler des imbwese a beta forme mukulupa yawa mo mutaba yodi banini abeta forme baze belé o baleka na TV bo biba misu na so bazobanga na bango lo ba mama forme donc baza na bilamba me bazobanga na bango poza terrain moko ko lo bango te pour faut ba calculer pena bien makambo baze belé ba na chante babeta pe ba forme ba depuis tu savani babeta ba forme ozo comprendre mais ndenge ba babeta ba forme ba toi 1h du matin bazali batu ya 6h du matin bazali bato à 18h bazali mais biso siko toza bato tour à Tongo do le wana ozano ne lo te mais so bimika bolem mbata propre lichapa benkoka donc rien na cause ote et puis nazana ndenge na nga donc voilà donc makambo ya vie beaucoup toko tika ngote vie beaucoup la kenda yango biso to tikala makambo ya vie beaucoup totika na vie moko ya mukua moko grand-père mais alobara te loko ya lobara na yete biso mo muto bike via beta forme o commande biso ba petit siko to loba poye banda kala o bike vie on a yemta na nyarkos na makambo ba musicien grand-père mais à mon ete siko biso ba to makambo yo so pena kande ali na koti pena donc déjà so na koti bal na kata chambre soko ye hermo so na beti bo atoza so ndeni hermo zambote te donc voilà merci voilà donc na so na makambo na koma fier le roi papa na biso na bobo image ya papa kende image ya papa zakaka image ya ba vie ya vie image ya vie beaucoup local bonga na ko beta ndule na couper na beti ndule na couper bani na kiti na sebo na ketch na zo expliquer au facha ntenga bongo te
nous on a bêta on peut bien mais marque à papa Wemba marque à Evala nous l'on peut te quitter toi kata moi on kasi on azolo ba nona banda ko yemba moi li to yo kapeli to ipesenga ke yo kata moi lo mo bo esa ba bien et ça bana ba étoile ya jika bien tant ba mona bon c'est pelisi bango. Ah merci pour problème était na ça ta démonstration moko ya na banga tana tabule na yena kiti banini titi sima to ça lo mona ba master voilà ngani na zabu ngana nga social au monde nazo répéter mais na moni pe petit na nga moko koti wana machuda donc il y a le leader ya ngiringiri ozo comprendre aye azana okese na ye maye ko tala vie na ye loko aza grand chanteur aoya to yemba na ye boyoka po baya otalanga ndenge police tara ye kotala ngai ndenge accompagnateur mususu ye kotala ngai awa puis Roger ndenge naza suna grand chanteur Didi ye kutaza pembe na nga donc ye abeta na ba mouvement na bango wana tout amona kaka va na ya komane patron aya ka tozaka na biso na ye tozana boule na biso donc ya côté na nga zo soko zo ye Didi grand chanteur voilà. Merci donc. Pardon, bomba. Ambandi. Ouais, madame, bandi déjà. Toyoka de voilà, boyoka donc merci na Mati Machuda donc a okota kaka lokwa okuta na osala émission ngana bloka na ngate tozana ize koral nkamba ize nan kota na ize ya bana ya ponga mo beta musique professionnelle na mo beta musique te na zana ba mission mo po compliqué ngate ye azalaki na okuta ye bonjour ouais ye pe otalanga na okuta ye azalaki tenoriste na okesa mandundu eso yo ba ki ngopole rona le msoki petit mukia yo ba ki ngo Chérie, I love you. Chérie, wa motema e. Unzola nga utela makerike. Chérie, soki olingaka nga olobelaka nga vérité. Mandundu talanga bane. Donc hier, alors ça ténor. D'âge on a sa première voix, tant d'âge je pèse net moi mobulu, babenga golf du kando. Donc na ya ki pena na mouvement wana ti bango bakei ngana tikali penda. Voilà, donc il y a un monde qui a amitié zali mon amaye donc à la table biso voilà donc maintenant na comment on a singleton na celle ba répétition on a ba guitariste voilà na obenga pe ba professionnel ba so il kamwezali ndenge bomoni police à côté linga yawa pour la réalisation on a za na ngoma voilà ba ozanga te aussi ma guitare et tous les cas bo comprendre makambo ndenge yali voilà merci. Oui, merci à papa Thomas Libinza depuis Ikran Béni Matondo depuis Ikran, merci beaucoup et c'est pas ici bon ça bon vraiment ba vrai bien ouais. Toi na posa to yo kapé lito ezan posa yo kat ECP là baboka toke pelo betela ngelo ka tabula wana soki acoustique nanga na osala wana donc voilà donc ba bloco wana donc moni yango zo senga pena fo guitariste moko voilà donc raison laquelle baboka tojalinga na yo onse eye pina ebi mokolo mosusu tokomonana Michelina ojalisa komi nyokolo pamba ona kojelangaka najali kaka kaka mopaya na koleka nzela. Ah Didi Stone, mets-toi debout mon frère dit Bazorayo dit. Michelina mokili ezali pe monene ngombara ya sala bakokutanaka te moto kobena moto bazali na nzela kotamba Michelina bakomona Michelina nakangi motema pato tikala na mikolo mibaleo na okata muke adio wa démonstration yanga nayo esile nalongoli motema pona yebi elekie. Oh, il s'appelle Golf du Kando et Longa Feti et la yo Keba
On s'est retrouvé pas à Babukilo yo. Tobandaki alliance ya ngai na yo banda bomwana. Taebaki te tete soki okotika ngai na kati ya londende boye. Sikoyo nga nayebi te ya ngai na yo ekomi ya motako. Lobela nga di tete soki okozonga o epai yo. Tete bolingo ekabwani ye. Tala lelo baseki nga na miswaba. Dimatira to satake royo so mo ezali. Ole Léopoldville Izé. Toke go. Ole Léopoldville, c'est la capitale. Ole Léopoldville, c'est la capitale. Ole Léopoldville, c'est la capitale. Lui s'appelle Izé Koral Ankamba. C'est la capitale. Encore. Oh Léopoldville, c'est la capitale. C'est la capitale. Naembelio. Masabo zalaka na bo accompagner nzembo oyolare. Ezali pelite. Evala malankoze. Ebisama sobombelinga ngana yoki pe mingi bazali kokebisanga soki okobomba mabe to eza na kati ya motema na yo yebi kaka yo yebisa lari okomisinga lokola zoba libale jali eloko liseki te soki ozwi engagement mosusu ngai natika nanga mpo bomoi bwa moto basombaka te naya kotika mokili seboye epalikama ekouta eyebana te naemeli nzembo oyo lari ezali sora ya vrai ya yo nanga lakise jaleli ya mwasia omoni elenge kotelio Pepe Kalengo. Pepe Kalengo. Omoni elembe kotelio namoni lokola ndoto maswa matiki libongo baebisinga natiki kinima bo Moali na tombola loboko pona pupola elamba na pesa didi na izembo kini na tiki mbanda kanga na kukende mati kotala kolito na tika ye mwakala na kei pilipili libende mbanda kanga na kokende Nae go Nae chérie Nae chérie Nae Mona no oyo ya bakuba Ozoka degré yo ya na baventure itebe konana merci beaucoup merci beaucoup bon santé la santé Dis toke na bana basi toke na bana basi ya na osalo démonstration ça la dose et lango tout monde Lubela ngai bade yebisanga bieme oui Lubela nga bieme Lubela ngai bade Lubela nga moali Lubela nga machuda Lubela nga didi Lubela nga isdore Nini nga na sala poete na mona bapasi
ya ndenge boye. Oh libala mama, libala bieme, libala Yannick, libala Jimmy, libala Batmane, libala Roger, euta na paradiso, Montana Kabumbai, webisa Germain Ngobila, Kambana Diora, Golf Dikando, Alexis Ngangala, Envoie-moi, Modoko Jean-Franco Ferré, Clara de Bruxelles. Ah, Bienanga de Bruxelles. Et sans oublier Clara de Bruxelles, Denzou Yalala. Kintsungila. Maître Manisha. Benga Maître Gimpudi. Wapi Francis Kalombo. Didi, est-ce que vous avez Serge Simba, le grand producteur à Lyon. Ouais. Jean-Paul Oumanika à Lyon. Tozara à Lyon. Steve, Tozara à Lyon. Zongi na Strasbourg, Souzi Dita. Toké na Lille, Béa Dita. Sabino Yango. Charles Vitara. Viens Ngadora. Ndamba Mara. Ndamba Mara. Poiti. Jamoul Kanza, Or Brite, il y a Jamoul Kanza. José Ndombasi. Charles Vitara. Aloube Kiese. Bino Bana Yamakala. Pourquoi Borotika la silence? Komba Muto Nazolu Kangwe Zoyate. Ah, Nzambe Nangai. Yvon Kazadi. Akenda. Lobela Ngai Bade. Yebisanga Bade. Lobela Ngai Bade. Kudia. Eric Koudia, comme on passe et qui m'a gagné Mutu. Lobela Ngai Bade. Yebisa Ngai Bade. Nininga na sala, poete na mona bapasi. Ya ndenge boye. Libala, Montana, Lenkeme. Libala. Euna libala wana. Tilelo peto zali se kolanda. Nakokamwa Pona nini okoloba trop te nalingi bien. Nazali ya mingi mama. Nalingi kokufa chérie. Nazali na basi mama. Mekamoke kanisa bien mekamoke kanisa. Kuluwe Anne-Marie Bonga Yves Bonga Bongo love. Bako yebisanga. Eko ah, tobe kata maboko. Tina kutina dini. Ah. Merci beaucoup. C'est pas ici mon grand frère propre, 13 ans Poudia. Ya yo na lingara mingi famille Poudi mon maman ba sepeli hein. Donc bo senti bo ke loko taka bien maningani. Ba MBBM aningani. Donc yo pe na ndako na place ozali partout bo landa biso bo ningani. Elo bondozi la yangwana bo sepeli. Tozongi mukema mesa les 5 mingi et c'est ici ba to maman. Ce que tu koye ba dans ce que tu ba programme ya groupe ba représentant groupe ali donc Faito le kana bangama wa chante. To betana mo bon to pesa programme chant na suka bona sisa na nzembo ebimisa nga na mukilo. Voilà, soki na banana ngosima ize. Masabino pe otalanga wapi mati. Ya to sa ta sangwa mabala komiso to emba. Yenzomba na Paris. Yoka dididita. Zelangana leka werto semi fiti balanda kanga. Zelangana leka ngana leka na wiyo mama. Zelangana leka ngana leka miziki ya chufura yo. Zelangana leka ngana leka na wiyo mama. Vraiment ami elele ami elele ami elele ngo ami elele. Merci Mati Matou. Mama
ami elele, ami elele, ami elele, ngo, ami elele. Bebe totukina ngoma ya katukwenda kuzulu boyaya. Bauba dianga bantu, kansendo batamula kwa nzambi. Lui s'appelle Isé Nadimvula. Si je savais comme ça, nalingaki nalinga yote nalibala. Mama lobela ngaye katala ngali kama ya Luciana Alvadi kanoe elonga feti tala lelonga nanokeli mbula natango ya. Soit qu'il pleuve ou qu'il neige, soit qu'il pleuve ou qu'il neige, les tam-tam qui résonnent. Atana zanga mbongo, bayamba kangata na pondu. Golfe di kando na zanga mbongo, bayamba kangata na nunda miteku teku. Ngai na zanga mbongo, bayamba kangata na nunda matembele. Atana zanga mbongo, bayamba kangata mono mwana, dilaita dilayaye. Amono mwana, dilaita dilayaye. Merci, merci, merci na Asemko. Oh ezalaki soki nga na beti yango atoza nani so obimi ozuka ona yo vraiment oh eza nzembo bimisa nga na kisaso yo aye mukamba maula aye mina kufa aye mukamba maula aye mina kufa aye mukamba maula aye mina kufa aye banda aye naleli angai nakolela yo tous nakolela serana nakolela golfe di kando yokolingalinga kaka mbongo bisengeleza ngitina okanisi yokozwa mingi bieme okomikosa bipapa mboka monene zoni tukumi balena mine okobandela merci. Vraiment, merci beaucoup. Ok, déjà, on doit consulter presque na souka. Parce que tout le programme, il y a orchestre, répétition, répéter, puis. Merci à Shenga, on répétera awa donc voilà donc Ming Koyemba Alexis Ngangala Yangwana François Yangwana donc Kulutu Dora tout ça galo mokodi tout ça telo moi Victoria Namoni police Koya aloba oui akoya loba pour to kende déjà to comme déjà molo déjà dans ça bongo azola biso ta guitare tout ça ta sango mabala commission yaza grand guitariste ouais. Il a fait. Voilà. Olioya voilà, écoute un peu petite sœur bien maillée. Écoute on a bien bakanda nanga ba yo mo sa net balobaki. Na bimisa imesil na tongo tukuta mpe na. Liloba ça là moi bien. Ça va moi liloba ça kake coréen ça na kata studio, ça makamonae, ça la compétition musicale. On a mis si bato belé kaka ndenge ezala kaka.
na yo tala fi na ngai chaque fois tozaka na ye loko ye aza mutu moko déjà sangisaka bato avi moko azaka bon motema malamu mpe elamba nde fomopana na yo tala fi na ngai wana oloba bongo mpoka oflate to oloba mpena ke ezalaka mpena vie moko bien aza fi na ngai Kinsantina aye kotala vi azali aza artiste international des États-Unis tabeta makambo ebele ntango oza kotala moto aboye c'est que aza déjà danger mpo ya kotala ye oza coréen ntango oza kotala golfe du Cambo afie na ngai ya lelo te ya kala ye mpena bana azalaki se awa se awa ozoka no se awa wana ebele tozali yango vraiment naleki na yo tala vie na ngai nakutani mpe na mwa makambo mais moma moko mpe nayaka mpe toza mwa likambo neti ya kosika moko toza yango ya ye ngambo obetango ngambo arrange na ntiemo mosusu eza wana chanson mais faut tanga mpe piroger totanga ye te oyo moto na ngai akala oyo lisabata grand-père donc lelo mpena donc tozoke babetela ngango donc boza ensemble toloba boza ensemble kaka ndenge musique ezala donc esika lelo komi so olingo beta obengi baprofessionnel baye babeteli yo neti bango mbale motu ekoswa te yango wana toprofite babetela biso te eloko mwa antichoc donc mpona vraiment mes respect vie nanga grand-père donc nasala ta eloko mwa antichoc voilà lokwa bamasa bazali machuda ya otala ngai bon tosisa na sanga mabala commission. Merci beaucoup tous moi lomo ya mukie et c'est pelisa mama magica mama ya bane belé pona lisolo na ngai ya kusiki na ngato wana Didi naza pe na Mati voilà comme ça ba accompagner nga ancien chanteur ya Antichoko ouais voilà donc na linga ya kusiki oyo na betango pena na bango quoi donc na sala chante grand-père voilà et puis c'est Melecite simana kaba motema epai mosusu baye kopesa sango na yo na tuni yo baye bisinga ozali malade sisina oh mama ye bandeko ya famino baboyi tovanda na yo baboyi kokanisa nokima ya miso etanga wana naluki molangwa apona bosana moke sisina grand-père Bosiana moto moko bien nani akotia tembe yoka polistar bapasi nyonso moni ponanga kasi bolingo ekasi melecite tinanaka bamotema epai mosusu baye kopesa sango na yo na tuni yo baye bisinga ozali malade sisina oh mama ye bandeko ya famino baboyi tovanda na yo baboyi kokanisa nokima ya miso etanga wana naluki molangwa abona bosana mokima bona lela Mati Machuda
nalela na motema o nalela dosé omoni ndenge kaka na lobi ndenge na présente bino Polystar ndenge na présente bino continue no musique ndenge na présente bino puis Roger bango baye po ba soutenir nga na opus na nga na ye donc juste yokuta nga na émission ndenge na présente bino Mati Machuda leader na orchestre na ye tout à l'heure na utomona entrée ya Clara de Charme ka ndenge na lobaki na yo eza passage obligé omona ba misère ata 30 ba oya na minute donc voilà Clara pe aya sa moi vocal le kanaye bopo donc ne omonika wana na biso ko ba koma ta 30 Clara de Charme ya ka ole la paix donc ye azalaki na ngaya wa akoma ne pas manda donc voilà aza chef d'orchestre na bana OK merci Yanga mama Yanga sile Yanga mama Hello Bilanga palobo Boyakaengo Bilanga na wana boyakaengo Yanga mama Merci, hier comme on est Clara de Charme. Dosé, hier comme on est Clara de Charme. Donc, Babylone, on a salle à réunion surtout. Donc, secret à cœur, ils n'ont pas naïe. Voilà, donc, naïb ça y mande à peine, voilà, côté où on a comprendre, apporter la rigueur. Voilà, donc, il y a moni Polystar à yépe, à yenaye, pour se pèle sa vie naïe, à olekanaye. Mais ça naïe mission indépendant. Donc, nous avons pu Roger, mission grand-père Bozi Boziana, et là, on a aussi les 5 qui apportent na bango, il y a un bango baye, donc voilà. Nazana Mati Machuda a sali pe oyaye. Voilà donc tout ça Didi grand chanteur il y a comme un patron. Tout ça na Izekora Lankamba donc Oyoki. Voilà. Donc tout ça na Yannick Bass tourné dans nos côtés. Voilà Yannick Bass Bigogo. Awa tout ça Susuna Jimmy ye aza musicien ya Tchala Moine. Voilà, merci donc ayepe na cadre ya bâtiment. Donc, on a une percussion dans les coups, donc on a travaillé dans 2-3 minutes, comme ça, on a quelque chose de sali. On a un animateur à Zawana, de Braza, donc Yépe, Azarapa grand-père, donc grand animateur, Bayeka pour nos pistes. Donc, surtout que on a un bâtiment. Bâtiment, donc il y a tout. Arobana solo, accompagnement, tina souka, donc mi solo. Yene Zawana, yem tazo pesa bango esprit bilo. Donc voilà, yécoute, Nengazana, tana kangi misu. Tulekinae na suwa kuna tuana koba na ebité est-ce que Ize ogolela awa merci Ize toleka Silika tomboka na yo tomboka merci mabo makati pona Polystar mabo makati pona donc bango baza soko opese guitare kotika sute ti lobby mona na kaka so to bike to za arabe to msupo mona tongo voilà omoni mamna lobaki na yo donc awa ezali place des artistes et voilà donc na sola bien na ba vie na nga na sola bien na ba petit na nga et lem suku to ngo mona pe bunta ko fel baba yo na swakoti mais bon abi santé ça bien te merci voilà tambala sima donc bozo répéter à se préparer qui te pour à sala bon merci na oloba
ngam na remercier yo surtout ça sur le moment suka eza bien donc na ebisa ko tant nazolo ba mamba fort mais nazolo ba pe mamba champ ezali donc ça na ba mamba fort mais donc chant kutu donc yo yaka contredire comme ça to kuta na plateau merci ça c'est Golf du Kandolo nga fait la mbande. Merci beaucoup. Au PCPC qui va répéter tes adresses, au Bika qui va répéter pas non mais adresse. Nous sommes pas pour ça quoi assister na répétition. Ouais, nga nako bon, awa shengeza Mosamba numéro 8 donc eza vers Pongunza na Ngiringiri. Voilà mais mingi 089 63 46 600 plus de ça 43 89 63 46 600. Nous avons préparé question-réponse monalita bembo batbaoka moi kolo kwanga. Eza du genre kaka vienanga lutumba saki na masana nga waze kwa mukwa bongo donc voilà. Na otuna ye makambo concernant musique à Congo et banda pe suki ya pepi ben sanité banda. Voilà ba surprise to bombi et yango moni raison ya bato ba epembe nanga poto pe sabango musique ya bien arrangé par ingénieur Lofombo ya na leki ya show ambemba na habité voilà sur le mois souka otika comme ça tout dédicacé batou. Oui, merci beaucoup. To comme tout ça déjà to commis déjà na souka moi lobaka ya souka maman comment va dédicace ndenge za la kaka hein poto. Ouais, voilà donc Bama ça va pe ça taba dembote bonga na souki ça pour ba écouter émission. Voilà Isé rapide ya pe ça ta dembote. Topesi bambote na biso na Kimani sous manager kati ya Panama et Denzu Yalala Marianne Kisolokele Branly Giro Maman Francine Sunda Didi bakombo yote Fanny Store Muyembo bambote ya trop. Merci beaucoup tout le monde peut oui ça va mbote na grand producteur na mikolo Serge Simba ndeko nanga moko bamsu babwa ko me bayebi yote ndeko no ye Serge Simba na Lyon donc wazo betsa Fabrikas mikolo wazo betsa wase kwa mikolo pangi na munu mosi Jean-Paul Manika na Lyon nazaka na Lyon Steve na Lyon Denzumbala na Paris Vima sola forme za ndeni vie moi 5 kg ça la moko ouais ngana on saluer Mugabe Nkwidadu na Irlande na saluer pe patron Emma petit nanga ya Tongo voilà donc Mugabe Nkwidadu Montana Kabumbai ozalia na kata Kisasa maître Sampino Piranson Didi Kembwarse na batutu to kana ba na révolution culturelle voilà Golf du Kandoye le Gereka tina suka aspect spirituel patron aspect spirituel Golf du Kandoye yo maître Sampino kozela na lembi na sangi conseil na bato. Non, to comme il y a la souka émission na biso et c'est ici mon grand frère Trésor pour dire Olim pour dire Merlin pour dire vraiment na élève no ya trop famille Kikila famille Mundele Francis Mundele hein ya yango ba gros bisous Aurélia bébé Marina Miradi vraiment na élève no ya trop na bo sanité hein ba étoile nyonso na benga bino ba étoile pour bino ba étoile na biso hein ba étoile tout ya JK TV News. Bo s'abonner massivement babi chaîne ezaka moko ya mibalete misate otala gauche droite te kotala mupandi te keba kuna elo ezate nde makambo ezali nini oyo luka komona ngo te na JK TV News nyonso ezali merci beaucoup.